Okumbo ya ministre Mokonzi de ministre Atali Mabie Mabota azalaki kati ya molulubi ya kofanisi bongo évêque ya Kamina epai wapi yango esalemaki olobi leki mokola mosana mitano membale sanza mibale mokoto bali atuku bali na mine epai wapi bosene bongo bato baiki bazalaki bongo mama Mireille Masangu pe lisusu wana mpe bayeli bota pe bakambi baike bazalaki bongo okati ya molulu na lolenge bilili bizali moko tatola kasi bosene ko bongo sima na koyeba bongo ko teya mpedi susu mapamaye apabaye Biblia yango sakolamaki mpona kotalisa lolenge kandi bakokulisaka bo bonganga mpona milulu lengolena lokola mabili bizali bongo kotalisa na yango sima na maso elekaki malamu eswaki wana tempe pisikopo ya Kamina azwaki bongo bambano ibiyike oyo ba mopesaki bo likabo kuta bongo bipai na bipai mpona kotala lolenge ye akumbongo episkopo mikpenza ya Kamina ubele kuno kati tuka etando mabele monene ya Okatanga. Tokokopa na masango na biso bandeko balandi talaka yo kompani ya Sasime pai wapi bai sécurité bai bibongo kara mutango ya koto misato na kama mitano kasi pona likambo yango nde bakambi bazali kosala moso pona kosala bolo police tolanda. Bandeko balandi ya solo de tolobaki yango mwa mikratano kuna bosengeli ko yeba ita sorbongo kuno kata compagnie ena bai sécurité ba kosala kati ya compagnie ya Sasime bango bai bongo kara mutango ya koto misato na kama mitano simana yango nde mukambi wetuka pona mikolo mpe na bai lipinga linene ya sécurité ya etando mei ya Kasai Oriental bazalaki wana mpona kosala bongo bolopoli mpona koluka koyeba kutala lolenge kandi likambo yango lisalemaki pe banani bongo baibaki bongo biloko bina na yango boseke bongo bato baike babataki bongo maboko kasi basusu bakimaki tokolika ete lolenge bolopoli bozali kosalema mpe bato bana baso bako koma na esika oyo elongo bani sima na kosala ekela ebe eyelokola toti bongo koba yebisa kaka kuno kati ya ituka ya Kasai Oriental bandeko balandi mokambi ona mikolo ye mwana mboka Kalenga ye basalongo asalaki bongo ondako ya mosala ayambaki bongo bioko lipinga linene ya kompani ya ekolo ya Turk epai wapi bango bazwa miliona pona kutamisa bongo misala meike wakati etundomei wakati ndako ya mosala izalaki bongo elongo mipenza na mokambi ateli bongo mabongisimana oyo azali bongo talisa bongo elongi ya compagnie ena ya Milveste Turcan tyran epai wapi bandeko balandi bango bazali boko talisa lolenge kani bango bakopesa bango maboko mpona kotambusa bango misala yike wana kati ya etando ya etuka ya Kasai Oriental lolenge bongo bilili bizali bongo kotalisa epai wapi yango ekokoba bongo okati ya boko bitando ya territoire mipeza okati ya monele ya etando ya mabele ya Kasai. Bandeko balandi wele pona mamata bongo sango na biso kati Assemblée nationale talaka boko bakeli mibeko bazongisi bo matondi na bango epai ya baye baba ponoki po bapa bongo bakeli mbeko na yango tonda bongo mokeli mibeko okombo ya lukonki mpe na mukoko. On a remercié population Madimba nyonso oyo ba voter kingai na oyo ba voter kingai te toto ya na Assemblée nationale awa to lobela territoire na biso ya Madimba na Congo central toye awa po to aider territoire na biso ezwa développement et que na sens ya développement parce que to moni durant campagne mobimba o to sali durant plus de 15 mois to moni ba difficulté ni population en termes de route, en termes de santé, en termes d'éducation. Calendrier pesami ba groupe est formé à partir de semaine au tozo banda au travailler dans différentes commissions de par province, to travailler pour la validation de mandat de lundi, vendredi et puis to remettre la conclusion à la bureau provisoire.
lelo tosangani na plénière et sengaki na président ya bureau provisoire a limbolela biso boni tokutani na plénière ya lelo et kati ya plénière yango touti kokabwama cette fois là na ba commission pour que tovanda toyeba ko étudier ba dossier et totala boni conformité ezali na élu Songolo Tompakala wana président a tie lokola procédure ya travail a insisté que la province Songolo a contrôlé la province Mosusu. On a biso ba etozali ba ponami ya Congo central to kovanda pona ko étudier ba dossier ya bandeko na biso ba ponami ya Okatanga. Honorable Ngbanda Sima komopona côté amikoto sur mosala mpona kotalisa bongo mikakatano ya baye bamopono kilo leng bazali kobika bino kati ya itando ya lisala tolanda. Population ya lisala botonde d'abord topesi lokumu na nzambe oyo asali ngolu ete tozala réeli et puis population ya territoire ya lisala basali biso confiance bapesi biso lisusu mandat ya sika ezali po elongo moko na population to travailler to sali mosala population sali biso confiance to senga na population wana oyo esalaki biso confiance en 2018 à continuer ko sala biso confiance parce que to continuer ko travailler ensemble pour le développement ya territoire de Sala to bandaki plénière mbale l'équipe pour ko installer bureau provisoire au babengi bureau d'âge lelo ezali validation des mandats ba commission ko salema pour ko valider mandat attaque cour constitutionnelle et 4 ans au Makambote mais tous en a élikedo au sein de la même population que ça la confiance du président de la République Félix Antoine Tshisekedi le programme naé pour que Mboka Nabiso et Kendaliboso et puis province Nabiso et Kendaliboso. Ya solo mate pesa makibongo pona bokolisi bongo boyebe pa ya bakambi basali mi pesa fonction publique pa wapi bosengeli koyeba ya ngozala kibongo pona pa ko bongo mate ya pona kotombola bongo boyebe mongo o mambi matali bongo marketing pe bongo na bongo kasi ko talisa bongo litombali ya lekamboli yango likambolina ya ngozali ko talisa ngonde ko pesa ka bongo nzela poto mosala embe bongo kati ya tomba mam pote yango esengeli bongo basali bazana kati na boyebi pote basala musala na bango na ndenge lolongo bani mpe makamanso makende oboso mpe okatne yango pe zali kosenga pe mayele e ka kozala makanisi ya malamu bona ko sala musala na ndenge lolongo bani mpe mate ya mana mapesa makibongo na boko ba la kisibandeni ya université na kisawana mwaka ndombe pe lisusu bazali pe na ndeko Simon o luto mwazali moko mola kesimona no kati ya iniki pe wana o seplomat pa wapi ba pesa ki bongo mateya mpona basali mpona matali bongo ezali bango ekeni malamu kati ya fonction publique bande ko balandi to ko ba pona masango na biso ta komona ite makamba makosali makambengi penza okati ngumba ko te pa de so tamusa bongo pege to ba motocycliste kasi moyangili na bango mona bokaziko abasangisa ki pona pesa bongo mateya ba bande on samisala ngo na ndenge elongo bani tolanda ya ba motocycliste na ville province ya Kinshasa mimi bazali ko respecter ba code de la route te ndo monike makama oyo uti ko salema awa na ville ya Kinshasa epesi biso pe somo tozwaki penza makama makasi likama liboso oyo utaki ko salema juste na commune na biso oyo ansele na pont oyo babengi pont wana ya Kinkole mutuka ya munene ekotaki ebetaki penza ba motocycliste batelemaki pembeni accident ya mibale eye kosalema na commune na biso ya Maluku mingi na esika oyo bazali kobenga na zone 6 mutuka pe lisusu mutuka ememaka bamatala wana etikaki nzela mbala moko ekotaki na esika ba motocycliste batelema pe ba motocycliste parce que sengeli bango pe ba comprendre batelemaka mingi pembeni na nzela mutuka soki esili frais tango ezali kosila frais ata mo eloko moko ya moke ezali kokota kati na bango yango nde na sengi na bao batikali bayeba kotelema batelemaka pembeni na nzela te parce que sinon makama oyo ezali kozongela chaque fois
ezali kosala penza malamu te okambia division te yango matale ko mambi ma ligue ya solo bongo akambaki buto mokolo maposo moye ya solo bongo mululu ya bofanisi bongo lipinga lié likotamisa bongo misala mina awa okati ya engumba ya Kinshasa epai wapi mululu mwango musalima kiona o libanda ya martyr epai wapi lipinga lina likokambia mongo na mwana mboka Élysée Tshisekedi Kalambai oyo akusunga mabongo na ba ndeko baike bato ba 4 vice-présidents bango bakokitana mpe na trésorerie bongo na bongo masomana lipinga lina de manaka ya kotamisa bango misala pona mobu mibale to deza lokola tokolobaka olokota la lifalase masomana mpona kuluka lenge ya kutombola bongo mambi ya masano ekende oboso okati engumba na biso pona ndekatu Congo démocratique simana maso babatombela kibongo bo kobi bolamo ya mosala oyo bango bazu bongo manaka wakati ya mbula mibale yango nde esokisi bongo sango na biso olokota la lingala to pesi bongo mokakoswa olipinga linene ya tekniki elisalaki ete bakolanda biso totiki ebonga po bolanda sango na biso olokota la Kikongo.